Le programme Nangaï, en dehors, il y a l'attribution au Yébani pour la poste et premier vice-président. Tozo Meka, to diriger moi Mboka Nandenge Moussous. Et ça, pour susciter tout ça, là, que groupe, sénateur, les élus des élus. Oui, candidat unique, mais il faut que je sois aussi bien élu. Hein. Il ne suffit pas seulement d'être candidat unique. Nous avons présenté un programme. J'espère que les sénateurs en tiendront compte pour faire le bon choix. Na bandeko balandi nyonso ya www.congofrance.com bandeko balandi obokola na biso partout dans le monde entier boko mona bino moko tozali awa en direct ya Palais du Peuple bipai wapi lelo nde ezali mokolo ya campagne ya poste ya premier vice-président ya Sénat bino surtout bien que les premiers vice ya Sénat outaki ko démissionner Sami Badibanga kasi lelo ndezali propagande bosi mbape bokanga ete ba candidat ba la kimi balé madame minute etikali kaka candidat unique le sénateur Edi Mundela, c'est lui le candidat unique. Le long des amis de propagande, la base n'a pas eu accompagner pour battre là et yokana nos projets de société nae bilan nae ezali na kati ya boko kumbela lingomba ya Sénat. Tout à l'heure, je vais demander à Onésime Canardo de nous aider. Il y a image, réaction, il y a militants, il y a combattants, qui accompagner honorable premier vice-président il y a Sénat. Tout à l'heure, besoin image en exclusivité. Merci. C'est bon. Président Jeko, bonjour. Ah, bonjour. Ok, présence na biso pour na bandeko nyonso to bazolanda biso. Ezali toye ko tika ndeko na biso Edi Mundela azali honorable na kati na Sénat. Outi koyeba kete na mikolo oyo utayi koleka ndeko Sami Badibanga mutazala ki place wana. Alors na ndenge bureau mobimba ezalaki démissionnaire yepe asilaki kolanda bandeko oyo nyonso to bakendaki elongo pona magistrature ya Sénat. C'est comme ça bautaki kotia bureau ya sika. Na bureau ya sika wana tango batie e ko sala ke vice-président lokola Sami a ko démissionner après de omoni samedi tozali na élection pona na place wana ya vice-président. Nde omoni toye ko soutenir ndeko na biso oyo azali candidat ya IDPS. Nde omoni tina tozali awa azali fils maison moyen totikaye ezalité. Voilà pourquoi toye ko apporter soutien na biso et pas ya ndeko na biso. Azali candidat ya IDPS, azali candidat ya Union Sacrée mais IDPS. Bon, Union Sacrée, IDPS, biso surtout tous la même famille. Hein? Ça veut dire que azala na IDPS, azala na Union Sacrée, tozali bo na papa moko, maman bo moko pe ekolo moko. Ça veut dire que eloko ya koima wana ezalité. Ça veut dire azali candidat ya IDPS, azali pe candidat ya Union Sacrée. Mais président, eloko moko eko s'opposer, moi benkieti des alliés surtout mingi na ba Congolais ba koloba. Comment est-ce qu'on ne peut pas parler des élections ça pour autant aux un adversaire? Apparemment, ce qui s'est passé dans l'élection et l'Assemblée nationale, ce qui s'est passé dans l'élection et la présidence et le Sénat, c'est ce qui se passe aussi dans l'élection et la premier vice et le Sénat. Président, mais quand on peut expliquer biso? Non, élection est allié droit civique pour la moutonnion surtout. Voilà pourquoi balobaka moutonnion surtout azali censé ya kokende na élection et puis ko voter. Kokende droit nanu ya ko voter mutu. Ezali droit o ezali garanti na constitution pour la moutonnion surtout. Mais n'empêche ceux qui mutamoni ke a okende na été. Bakobeta efimbute po ake ko voter te. Akoyi kozala na malade. Soit tu as empêché, soit tu as comme un bureau, il y a vote en retard, et ça dit que a tenté pour voter. Voilà pourquoi Tozolo Bayango Boye, les jeu démocratique. Ce qui ne soit monique ngai moyena qui na course exacte. Alors faut ça yanani. Parce que comme un peu remarquable le président, trop de candidatures uniques.
Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale et c'est passé sous son Sénat, na poste et à président Sénat, c'est ce qui se passe aussi na premier vice à Sénat. C'est pourquoi Totouni, parce que ça est devenu un peu remarquable. Non, lorsque l'adversaire a Monique a kokate kocha face à Moutou Aza en face naïe, voilà pourquoi Moutou Moussou a volé baby Sambongo parce que les élections c'est de l'argent. Alors Moutou Kondimate a bois Kambongo naïe. Talanet Jean-Marc Bon Ndengozolo na l'Assemblée nationale, c'est pas n'importe qui. Alors, ça la face naïe, ça veut dire que Zanet Moutou bois Kimbongo na océan. Alors, Tozine de Gonabiso Mundela, ça veut dire que na union sacrée. Alors, majorité Oyo, Ezali na kati na Sénat lelo, je crois que Ezali majorité à union sacrée. Ozomona, sikoyo, soki union sacrée et bimisi candidat moko face à l'opposition. Or, opposition, bazate, namboka na biso toza, pas ces ça biso na motema pona komona que depuis IDPS à l'ongwa na opposition ça est koufi. Alors, ne regret au bino bokoki ko regretter bino ba journaliste. Boko lo batte que faute ezali ya biso parce que ba candidat unique non. Faute ezali ya biso te, faute ezali ya opposition, ezali sous te, eza ko exister te parce que depuis Fachi Béton azo pouvoir yango esala que ma communion surtout est comme une sens unique parce que véritable pouvoir ou véritable état de droit, à part état de droit, ce état de droit est installé. Nenge toza na kati ya ko instaurer yango. Yebisanga nani ya koya isusu na argument. Malgré que honorable sénateur ait dit azalaki na adversaire, mais subitement jour à dépôt de candidature à Yaki. Mais subitement les 2 jours à propagande, on trouve il y a plus de candidats, il est le candidat unique. Non, ça veut dire que mutu na mutu azana ndenge na uti koloba na koki ko critiquer mutu te. Mais du moins mutu na mutu yé moko ko pesa bino raison parce que ngana ko pesa bino raison o yé asali ke a désisté te yé mutu ko pesa raison mais na yebisi yo ke na état de droit nyonso tout eza polele nyonso tout ezali transparent mutu oyo ako intimider muninga azate awa tozoluka ba adversaire. Je crois que Ogoya Kotunanga lobby soki omoni lisusu candidat unique na présidence de la République parce que nazoye bate nani oyo kozala challenger na biso. En tout cas tozomona te na profiter pe na micro na bino pona koyebisa bandeko o bazosala ba débat sur nationalité ezali faux débat. Ça veut dire que peuple yé moko muto kokata débat wana na urne. Je crois que ezali makambo ya kolanda te mutu nyonso tu aza na droit na ye. Mabe ya mboka na biso soki mutu asali eloko na ye esepeli si yo te tika ye a convaincre bato oyo bakoki ko convaincre mais soki mutu asali eloko ndeko moni ko sepete obandi ko bamba muninga mabanga non eza bongo te mboka na biso toza besoin ekende liboso tozali besoin état de droit o tozoloba ezala simple slogan te mais ezala réalité. Voilà pourquoi merci beaucoup président. En tout cas merci beaucoup. Fati
na ndako oyo. Nasengi bino bozela ngai awa, ngai nakei kosolola na baninga na ngai ba sénateur. Na présenter bango programme na ngai. Tosala yango na kati ya discipline, ngai nazokende bino bozela ngai awa. Nazosenga botia ceinture moko ya sécurité wana, de sorte que ba militant bamata na marche te. Totikala awa baye tolakisa ke toza bato discipliné, tobangaka bakonzi na biso, toyokisa mokonzi na biso président Félix Tshisekedi soni te. Toyokani? Toyokani? Aïda, je me pèse un téléphone. Moi, je pèse un téléphone. Ainsi prend fin la séance plénière de ce jour. À vos ordres. Honorable sénateur, bonjour. Bonjour. Quelles sont vos appréciations par rapport aux Jeux? Et surtout que vous êtes candidat unique. Oui, candidat unique, mais il faut que je sois aussi bien élu. Hein. Il ne suffit pas seulement d'être candidat unique. Nous avons présenté un programme. J'espère que les sénateurs en tiendront compte pour faire le bon choix. Le programme Nangaï, en dehors, il y a une attribution au Yébani pour la poste et premier vice-président. Tozo Meka, to diriger moi mboka nandenge mususu. Eza pour susciter tout ça là que ba groupe ba sénateur baza les élus des élus. Bango nde bakendaka kozwa ba déshydrata ya peuple ba ye nango pona kopesa na bakonzi ya mboka. Tokomeka ko intensifier processus wana de sorte que
déshydrata tant que sénateur bakendaka na vacances parlementaires baye nango eza plainte ya électeur na biso de sorte que plainte wana ekoma acquis des droits à temps de sorte que solution peut ezwama mpona pour soulager tant soit peu misère ya population na biso. Nous allons tenter d'intensifier, plaider la cause du Congo à l'international et tout autour des pays qui nous entourent pour que cesse tout ce qu'il y a comme agression, pour que nous puissions travailler en synergie avec nos frères et sœurs voisins de notre pays pour que le Congo retrouve la paix. Merci beaucoup. Congo France France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko. Congo France.com